Anissa ye Oroma yokomisanga lukula mwana moki alelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga ekomi elengi yango na boyi bayiba sentima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Massamba Anto ultra sexy Armela Nanga Bologena lela Trésor Mancour Kumbela Mokili hey Kumbela Mokili Trésor Mancour Kumbela Mokili Talaka yo Mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili tala bango ba jaloué bazo banga Mancour wetu alo bakate Trésor Mancour wetu ouais Kumbela Mokili Zamba Zama Lam Islatan Boloké identité. Bonjour, bonsoir Fedos Internet, selon l'heure par laquelle vous nous suivez partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble présentatrice, c'est Salima Banews. Salima Banews est là juste car pour nous, c'est la bien moussalande n'est nos soucis majeurs nanga. Il y a mokona moko les alaka pour informer bino kotel c'est bino pe ko bino maïma sur les kanaka c'est ngumba Kinshasa. Salima Banews est là na kati micro ya Kumbela Mokili. Là je profite de saluer mon boss Trésor et Prince Makourou, un bon tonton qui se respecte et Mister Cash moi mkina bambongo na ebele. Merci baïba sobalela Salima Banews. Je vous ai appelé Messaya Lembolabika. Je vous salue Junior Ronalinga bino moi mingi bo s'abonner bo liker bo partager ba émission et ko salanga énormément plaisir à Lembolabika juive à laquelle trois fois mobali on est ensemble bo s'abonner bo liker bo partager en tout cas on a des applaudissements nanga on a mon bo ça ko s'abonner et tout salanga mingi elengi bo s'abonner massivement quand ezalaka et ça là énormément plaisir nazanga monter na plateau lelo naza na artiste musicien yemoko ko se présenter pour na baye biété pe bo découvrir masolonine otongi tobeta mo kolo ya lelo. Bonjour star. Ouais, bonjour Salima. Santé kimia. Ngala zongela kaka mambo. Nazana masumo ebele te so na sengi nzamba pesa. Donc ndé nazawa tokos. Bon. Ouais. Donc yo sala no lisumu te. Donc nazana masumo ebele te so na sengi nzamba pesa ngai. Donc nazana moi complicité mo na nzambe quoi. Donc yango naza toujours bien. OK, Fedos Internautes dit azana masumo ebele te o se présenter na baye bio, zanani combo tout ça pour baye bio te. Ouais, ngai à télé Kunyanga 14 ans de pouvoir, les souverains pontifs, les tout-puissants chefs, artiste Pembenia Aigle, Fali Poupa, le juge des stars. Le juge des stars, le souverain potin, combo tellement ébélé, tu profites peut-être c'est notre anniversaire déjà, c'est bientôt le 27, bengyote koyate. Papa bon y voyager les kindeni. Ouais, biso voyage na biso en tout cas nzamba sala grâce les gaga toujours bien. Tokendara bien, to sepelisi bato tozongi na biso na mboka. Makambo koloba trop ezate parce que sikoso salika likambo na 6h 2 minutes bato bayebi nino salaki quelque part au salaki donc voilà quoi. OK télé sur celle sur mon arc appel pour na rolamsa bayo balali et pour na ezande identité na ndenga kiboyo baba jwango yo wana mtasala mu eloko yo. Oh Anissa ye Oroma yokomisanga lukula mwana moki alelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga ekomi elengi yango na boyi bayiba sentima bolingo yo pona benga chéri pona benga pepe chaga pona benga papikas ya Didier Was Patrick Bachelor Aristote Massamba Anto ultra sexy Armela Nanga
Merci beaucoup le Mbo Kitoko pour notre sepelsa Arnaud Soukouma éclaireur ya Nates Arnaud Soukouma s'abonner déjà dans mon qui conseil nayo et autres déjà droit au cœur sans plus tarder nyanga bete sono le solo qui est ya parcours nayo utawa pe mawa pilote et bi na oza pene ya aigle na ndenga kiboyo o utawa ouais na ndenge zala kaka pa ba tebele nazaki très concentré na redessiner ba tomate na chamwa ba couleur na papier bic na feuille des à la kaka na ba internat tozo yemba na baninga na zo donc Marvelous soit tozaki na ba Kofi Aluba ba Piris Mpembele après un moment donc yebika zo partager chic na ndule en tout cas nazaki engagé mais na moment na yeko silisa ko dessiner ba tomate na ngana bando dessiner wana nde yo sala ki je se retrouvé na vie na biso Mozin Malanda na boss na nga aigle na talent là-dedans des places pendant na banda qui pendant qui carrière et bandi quoi na au moment na série pendant la musique fait ça la boy to côté studio to moni mambango ndenge sala ti e ko sala ki responsable na biso akufaka nous les commis passi donc yo sala ki bazwa kinga na pire na sala intervention na pire bakuba ya Papitex tant on a ke kuna na tindi kaka solo vocal moko Papitex a dit i na moi va chanter à boye moi kala mais eko sala ke histoire retourna penza bien te mais mouvement esala ke kota ki moi baisse nde nazaki sollicité na Friza dans le tout dernier engagé et pas Taboulay Rochero monument de la musique congolaise na évolué na yepé du souti a commis vice-gouverneur tac BSP Kotaki entre politique na groupe les côté Aigle Kendara Fali Poupa a mise en disponibilité à 8h. Oh, Azana Moutunangai Masanangai mais la qualité na yé ceux qui est tout sali moi j'ai mon boy Kendi abimisa ki album to kutani le yango monaki ke ba pamphile na ga on ba lebele donc ba conseil ba bando pesa ngai sala ki to kangamina El Marati aujourd'hui nde toza awa. OK, si aujourd'hui ndoza wana bo tibongo ko ka parcours ya atelier kunanga parce que ça fait combien de temps oza et pas Fali? Ouais nde nazawa na bandeli na intro kuna tango to bandai masolo na 14 ans. 14 donc le tout puissant chef. Donc okay. Chef ya ba chef ndengai. OK, 14 ans depuis 14 ans donc Salika oza 14 ans. Maintenant qu'est-ce qui fait l'oni ne Salaki que non bien na Aigle Fali pour au gagner motema na eto asepela na yo apesa ba opportunité belé o tozo mona lelo. En tout cas poto lo ba mingi te za na ngokaka sens ya responsabilité soki ba confier yo mission mo boye. En tout cas il faut ça la ngoko ndé bien abiso waze ko alobaki. So muta ebiso to kanga ma photo en tout cas ça là que photo aneza la bien. Donc ceux qui est distrait wana ezande mususu mais so ba bito kanga maluka pena ebonga po tant mususu yango ya suka donc na misaki savoir nanga na responsabilité ba pesa ngai et pas Aigle yango zo mona ke bon les ali na lobby PTK na mouvement wana batu bazana compétence pour les ganga bazana bango mais sauf que jusque là ngai na responsabilité ba pesa ngai donc voilà quoi et ça le quoi nazo gagner quoi on ne change pas l'équipe qui gagne normalement. Merci beaucoup, on ne change pas l'équipe qui gagne azako epaté na ngonga oyo na moi poste pe opportunité o ba pesa ki e wana e ndima mi peto yo ki to beto mo li solo muke atelier concernant bandeko oyo bozaki na bango elongo batikala ki na ngambo ya poto kuna etant que yo balobi to kaki banungu ngi bimaki ezaki pona Serge réaction na yo zani ni pona bandeko wana ouais omoni groupe Elmara nde ye mutazasko architecte
s'il faudrait éviter ce bateau va comprendre on a le que architecte, c'est-à-dire il y a un plan il va faire tout aux salles. Donc il y a un bâton de commandement. Ngai o nazolo banao awa s'il arrivait que na mbeba moko au-delà fallait pour parolobake fini avec toi to silani na esprit ya bien akotika la kaf donc bat ba olela ka banzembo o amour 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 reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure, reviens mon bébé. Reviens. Loin de toi c'est l'enfer. Loin de toi j'ai souffert. Salambangu ozongawa. Salambangu zongawa nazoa. Donc eza banzembo bato bazolinga awa. Donc bazo sepela nango bato bazo sepela nango. Donc mouvement na biso ezaka lokwa train ezokende mutazo kitana esika na ye o ezaki prévu ya kita. Donc et arrêter vie na biso te quoi. Donc voilà. OK, atelier est-ce que un jour il faut penser que no sala move na yo. Oza leader pe na ndenge na yo kamba pe ndeve na aigle au kamba. Ouais, dans ba projet ya mutu ba projet zala nango mais na komina pembeni ya réaliser ngotenga zana na aigle. Donc na aigle na zomona na zana à l'aise, très à l'aise donc mambo ke nango bien donc voilà. Mais ba projet zala. Ouais, projet mutu azangi projet azate. Ngai na vanda na master moto zo sola ka boye ke ngai penza copie ya boye. Ezo se dessiner na bité to robonga. To keibo lobi to kutainte no master wana dayaki. Mais ba projet azaki nango vraiment ezaka poto ndozo mbongo. Peto swati. Donc mutu faut ça la ambition d'avenir, faut ça ba projet donc les perspectives d'avenir donc voilà quoi. Merci beaucoup à Télé Kunyang et Tozoko Bakaka. Merci mon bien Raoul Maluma. Tozoko Bakaka na vie nangai à Télé Kunyang. On va préparer anniversaire bientôt le 27 au salon de propagande makas pour koinda mabe. Mon vieux, to betono li solo mais non. Rancune oyo ya vie nanga aigle de pali pour pas ajouter sali en personne na ferego là. Ils dans la banda wa pipe c'est dit à quoi ils dans la nine bowe la nine. Parce que ça ma solo musique et les quoi kana musique. Je pense pas qu'il y a bino et souka na musique et kititi na bino ba musique. Non, étant que pionnier vraiment en tout cas na batunyo so ba ebi fali poupa. Eza moto a révolutionné ebi que musicien so longwe place au ko finga te côté outi. Donc notion na c'est kota ba o bazo utiliser ngo kaka eza batu o ba ndenge ba lobaka magamunyo so to yoka fo ezalaka tina fin du monde. Donc bateau va changer raté barosala bazo continuer bazo se retrouver na ba polémique wana nga ebi ke fali azana na rando na mutu te metam su cop ndezati ko balo yo ko babi rankine utana wenge mingi tikala ndi papa fali na fe tenga nazo défendre boss nanga parce que nga naza pe boss nanga di mais ce que je vois ndenge azalaka azana na rando na mutu te. Mais Moutoundé a quoi se faire rendre naï. Nandé na mon rapport, tous a vraiment bateau, tous comprendre mon bedélé, tous au mon ango quoi. Donc, fallait pour pas un problème na Moutoundé. Ta ne m'a pas faire na ekenda liboso. Amitika ne na ba polémique moko boete. Bateau bazo sa polémique wana sort na bango to yebi. Baolala. Bazolala makasi donc aigle toujours le colo quoi. Merci beaucoup. Comme si nous avons tout est comme on a Bokendaki Cameroun, Bobeti concert, Bobeti Oya Beti, Ferré à Betaki, Binope Bobeti. Dans des faire à Betaki, étant que musicien star, réaction dans une cause. Nga yebite nga ozoma nga nena zabona na mambo belé ya osala. Ndalinga coup ko se faire traîner te na ba bou moko boye kanga ngai soit na ba fitilité moko ngai naza vraiment chef ya groupe ya aigle. Toza ba programme belé
eza na mambo ebele kutu jusque là kutu motu ezoswa ngai na mwa baprojet mobo eza na badevoir mo naza nango fo na réaliser donc okipe mpena mambo ya bato en tout cas tani teza awa banda touta tobeta arena oyebi ke mambo tosala kuna eza tellement dégâts makasi talaka neti tokendaki kosala mambo ya minene ya oyo mokili ebouja mambo ya ndenge wana na France ezala te mais ozosentir kaka na baréseaux sociaux eza na bato mo bazosala neti bakende sous-estimer bino donc on a compris quand même eza système de jeu bato bazodiembela po bango mpe se faire valoir na banzoto na bino na banzoto ya aigle ya boss na biso basali na ye donc nous on n'a pas ya ko se faire traîner na ba piège wana o ezosala ezoko aboutir na rien donc ngani na vandi awa neti bato nde fo baluka ba jo wana album obima osala soni au trouble nga bongo cerveau ekomi ya babebe ekomi lokola disque dire kotinde virus Alex sor nanga kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business à télé banga na kilo etikala télé non mon ami boaki quoi d'accord à télé tozoko bakaka mais tout monde qui réaction na Nicolas podium réaction ya population bat bazala kiwana obaki ko assister na ba concert babande ko bamba aigle babiloko moko boye réaction no ezani j'espère que vous comprendre na loba babande ko bamba ye bamusu bando bengana kita bamusu tout ça non omoni wana au fait eza nango eza gravité eza ba émotion ya ba mélomane bazala nango to bando mona tsoy Michael Jackson azobeta musique bat ba kweya bazokufa bazo s'arracher basuki eza ba émotion o ba fanatique bazala nango donc ezo finir na ye azo supporter te asalika mamo botan mususu ezala mais quand même puissance vocale ya artiste alobaki déjà que muto osala ba connerie awa akende kosala ngo musika si rezaka lokwa Jésus tango kalmaka mai tomboka Jésus abish calme-toi mai kangama donc alobaki encore une bouteille je me casse je me barre bato bayokaki tomonaki sous bouteille moko emataki te d'ailleurs ce que on se confier moi temps na okoyoka na ba intervention à artiste camerounais bazobwakela fali pupa ba fleur bazolo baza vraiment mobile azokende ko défier bango na mambo ebele non c'est bon bato bazo sepela eza émotion bato mususu ba supportaka te bato mususu balelaka bato mususu ba s'évanouiaka bato donc mambo ebele donc ma conseil oyo nazwaka ngo epa vie na ngai Ange Nkunku Mantiama ya mama Adrienne Maziko abi bato mususu ba supportaka ba émotion na bango te ekendaka na ba réaction mo botam mususu bato ba osepela nango te donc voilà qui est télé toujours courir derrière Ngonga télévision za la Ngonga moi question mo ya curiosité na ebike obeta na ba orchestre peza ebele ozora pe ba temps parmi ba parcours na yo ozora ta temps ya bimambo kate alors une fois occulté na bien nga aigle émotion no ezaki nini quoi koyo kake o voyager pe ba passeport no tout ebimi réaction no ya mbala ebike obeta déjà 4 ou 3 5 4 voyages dans la 10e passeport est-ce que réaction no ya loka li poser za lande ouais réaction ezaki nga vraiment naza artiste et musicien averti tina zo epsona beta na ba Friza salarié pas engagé le tout dernier engagé na Friza et pas ya Taboulay donc et pas aigle ndenga na bengaka er mobo na professeur na géographie po mamna yekola na chik donc il a commis sanga pèlerin pona mona ngo elo na tikali nanga Océanie na kete donc na ebike na zo s'arranger na discuter na boss na ngai na kende ata moi vacances moko ya une semaine kuna na vivre ngo quoi donc motema na ngai ezalaki pays ya des habitants natikalinga moko lokola elinzaka na mosapi papi chaque akomisinga incomplète devise
Nabiso ezalaki amour. Tous les jours avec Patrick Bachelon Parka, on s'appelait affection. Ya Anto Miguel ultra sexy, Jean-David Kambote, Bive Unga Lepo. Donc ça a plaisir. Ba humanisme donc des gars na bamboka wana ba Cameroun, ba Gabon, ba Côte d'Ivoire. Donc vous sentir ba yemba lingala te mais intervention nanga ba chef de tout puissant. Donc Salim Manazo ça donc va faire pembeni ya Elmara donc la habité. Merci beaucoup fidèles internautes. Attendez-moi message sur Osé à lancer. La fidèles internautes au besoin d'habitude partout dans le monde entier. Ouais, naba warrior nyonso chef nabinoye le tout puissant, le souverain pontife. Va continuer à ressasser la bino plaisir pembeni ya aigle. Bon, na batu vraiment oyo ba portanga secours makasi na bi Ange Kunku Mantiama. Ya mère Adrienne Maziku na bosanité Bakana Solange, na bosanité Sandra Maoua na London. Et puis magicien nangai Biveonga le propriétaire. Sakinzongo le roi de Grenoble. Donc en tout cas tellement boza et belé Pepe Tazi na fondation Mobimba Tokei en tout cas boza tellement belé mbala simandé ba on a tiangité na rotanga bino donc c'est bon quoi. Voilà. Ah bon, c'est bon, kitoko quoi. Donc bino nyonso, d'aller là bino fort quoi. Donc merci beaucoup fidèles internautes, merci pour la disponibilité. Attends tout ça la moloko na suka pour noyeba impression noiza nini na émission oyo et les kindenge nini ton impression. Obi kana ndimaki te na kanisa eka otumbola ngala mambo e batumbola pour na pesa ba réponse mo boye soit bat. Na bi ke to solo na biso bien ça va donc ça vraiment na ndenge ya na sentir que kitoko quoi. Donc pour ça on a une émission sans arrière-pensée, sans magnétisme. Donc l'équipe kitoko makasi donc mbalasi mafuna sala suswa na bonga mako. Merci. Wana na bombi ebele wana na oloba wana eza lokwa nit na osekati. Merci beaucoup, merci pour notre disponibilité Nayo, merci pour notre temps aussi, merci fidèles internautes, merci tonton Raoul Malouma, merci Trésor Prince Mankour boss, merci Emel Miller Lema pour notre opportunité au besoin continuer couper sanga, on est ensemble, merci mon réalisateur tonton Raoul Malouma. Merci beaucoup, José Pelé Mesta, Papouche de son mamouche, Papa Neden, Boza tellement ébélé, Nalingrabino Mingi, bo continuer à s'abonner, bo liker, bo ça, bo commenter, bo aimer, bo partager émission Kumbela Mokili. Et au sein d'un plaisir, il y a minimum réalisateur Rodrigue Kewawa. Merci beaucoup Madame Esther et Moussi. On est ensemble dans Rabino. Vraiment dans Rabino. Va conseil Rabino. Et au sein d'un Kitoko Makas Lendel ou Belela. Staff Kiri Mobimba. Barbi et Kiri Wana Souke Kiri américain en Waka. Dans Rabino Mingi. Restez toujours branchés. Bisous à la prochaine édition. Ah, Bologena Lela. Trésor Mankour. Kumbela Mokili hey. Kumbela Mokili, Trésor Mankourou. Kumbela Mokili, talaka yo mukumbi. Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Talabango ba jaloué, bazo banga. Mankourou wetu alo bakate. Trésor Mankourou wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Zamba malamu Islatan Boloké. Identité